Qui est passé à Benginga, à Bibokeba, na Andi, tala bouébé, pourquoi Mouto a bouébé, ou ça bakaoué, pourquoi Nabi non, ça va peut-être changer à solo. Parce que, oh, ya yo moko Sarah, acte n'a posé pas na yo, c'est moi, n'a tu la posé acte wana. Tu solo linga na yo. Oui, c'est raté pourquoi nous on a sécurité, pourquoi Pourquoi il s'est raté? On s'est payé la montée pourquoi? Oui, c'est raté pourquoi qu'il a s'est payé la montée. Voilà un Sarah. Parce que dans mon monde, il qui est hypocrite. Dédé, Bakali a sali à ta money live a commis Sarah Tola. Bah la faible dans la bien. Bah biso ba congolais. Tu vas avoir un sentiment mon roboué. Bakali a sali acte na sa sali live a commis la qui yo mo bien anké na moni ni message à Bakali mais la répondre était. Ça veut dire Ozala qui n'a pas ça déjà au bébé banana batou. Il n'a pas ça déjà au bébé banana Karine. Bon entre parenthèses. Karine a bêtu 12. Mais pourquoi tu m'as bloqué? Pourquoi tu as un problème dans la tête? Tu as un problème dans la tête? Pourquoi Karine a bêtu 12 et qui 12 à Karine? Mais au bloqué, pourquoi? Live a sali deuxième tour na bouton mboka mataki. Na bengi Sarah plus de 5 fois la comélie. Na tikelier voice. À répondre à thé. Na tiki. Wana ebite ke ela benga na gaske da makambo ya ina bakali. So na ebite ke atena Karine comme Karine na katike eta jia Karine. Voilà pour tous les bâtiments appelle quoi mon type dans la coutume de l'ikimia noko ya bana na zoko kate noko souci na bengi mo sa zemi na butu ba désert na bengi Karine. Na bi Karine tela makambo bakala zo luka. Ngai Karine ayebi da lobi na Karine. Tela makambo bakala zo luka lisusu. Voilà ebite ke ezaka live ya kala. Oh pa kala sala ki wana. Premier da Sarah répondait qui. Na gaza sa isu deuxième tour et biso papa Simon deuxième tour. Bakala tika boye ko boye bakala na ngapa noko jwa kimia na kubenga bakali lobby wala evite ke Sarah te komba Karine na kati tabi Sarah ya minga na langa tobi na tongo na moni appelle koti na Karine na kubika na koti o tete no noko jana yo kisayo akusina time mo Sarah lobby o Karine etaba 12 o asali bongo o sala bongo pona nini na ebita ba 12 beti na betinga dunane ne bakala sali bongo eta 12 betinga na live so sala kuna Patrick Mataki eta sur 12 eta ba jena yo donc ozoko akize mutu ni ka mutu asalite Sarah yo ya barabatu ebele makaba chacha awa yo so solaka Bosso la raté. Mouya marabatu. Ou tu veux la question. Et à tout ce là bango mais soko yambi mutu wana. On a droit tout na question wana. Et ça live. Et c'est mission. Et à tout ce là mais soko yambi mutu. Les questions mutu na retour na mutu wana. Bon mais ça douce. Et c'est mission ça qui mission parce que ça qui mission. Toi là bien. Karine a eu ça la live. Sarah sali live na butu alors ma comme wana ya Karine et ça 12 à Karine Karine a ko répondre toi na live sur Karine Karine a dit pourquoi ko selinga makambo et ça ko sa makambo o ko selinga yi ponga jamais na ko tina bakali a ayamba simoto asabeta au 12 bakala za mongo bakali ko bajana linga ngote a osala ngo pourquoi a répondre c'est gars répondre Sarah Karine a fini avec Sarah, toute la vérité. Pour la Matabino, Karine a fini avec Sarah. Alors que Ndengini Sarah est comme on a. Parce que ça c'est comme Karine était, Karine pas ailleurs pour répondre à Sarah. Oui, les qui toko Sarah il n'a pourquoi. Donne des réponses. Pour moi parce que ça il y a un problème. Au tient droit des réponses na TikTok il y a Karine Simon na Karine live il y a Karine Simon na YouTube. Eux, quand tu as analyse, il y a mon ciseau, il y a Karine, il y a Rachel.
parce que la monaki qui est problématique. Na tito ko tema ka mususu, na YouTube ko sala maka mususu. On passe de la rando. Et on passe de la rando. Parce que avec qui la réponse à Karine. Faut savoir que la tito na YouTube donc comme nini. Pona Rachel Musinzo. Kuno comme bon. To say live na ma chérie. Na live, na live, ma to bloquer na kena faux compte na tala yo. Au bandi live. Au bandi live. Et là et quand ça live la famille. Et moi le ngaka ngina ngona NT ya kala sarate ya kandate. Ça to lo sala live na kana la mutu. O peso o kakini kana. Ozo ka kanda mo na misu no ka kanda. Kuto bi ke kare yo ke no za nani. Pour na benga yo. Yo te répond à banga yo. C'est toi qui as commencé à faire Karine Zoba. Na live yo finir qui Zoba. Yo ko répondre mo finir Zoba na kanda makasi. Au pesi ba nino bi ba 12. Est-ce que ma compartir salinga a cause la Karine, mais c'est la Karine. Et c'est la Karine ma ça la belé. La beta va combo ya Evi na live va beti Karine bordir na live na ye. Yiko na live le moko. Mais ça la Karine est belé. Ah, attends yo moko vraiment. Na ça la ngoye ba 12 bien que ba 12 belé. O fingi zoba. So ça les côté zoba. Au moins so mota mayele. Ota mwana zoba. Le sale fort, o comme ça la moto na pe mayele. So yo kana na zoba. Poli kam oyo silikeli. Na moto ya mayele ko silika la ngote. Ça webi na muto atangi na muto arifira makasi muto ayebi aza mayele akosilika lango te po yo za mayele koleka kareka na zoba so le kamo oyo sali o misko nde zoba pa muto mayele so moni kambo eleki ata so la muto na oyebi okoma papa bo ko bikana oyebi okoma te alo Karine na sepele makambo oyo sali te. Ne c'est pas une angote. Comme ça la makambo te be ça Patrick on sur la Patrick était mais ça Patrick qui a ça makambo là te la va ça c'est pas une angote. Bakali na mo message la c'est pas une angote ko ça la auto so bien Simon. Bota maso na ngate. Muto ba la sala bongo. Oye na ona nino yo. Oye na ona nino yo na nino la live. O take c'est qui o take. Après c'est nga linga mo sizo te Karine makambo senane ya Rachel yaki na sala ngo live te na boyo sala ngo live po ya boy ça ra rappeler yo o go bo masa o bo malano Enoch o bi commettre to kuva di kamwana o bi commettre kunda di kamwana po ato bo makambo yo bo Enoch te mais yaki ya solo. Ngomba asenga pardon awa. Et là qui a solo. La toute autre question là qui a côté ya solo. Na compris comme moi la mobali na awa pour nani. Faut la vrai na mokili. Ça na vie faut la vrai. Internet c'est ko leka. Obe ba na mariate. Kuna ko tsaka le côté ma so la yinayo j'ai mis ma bolo bana kate tabi de mo sala ngo bo bala boyo kana kate o bana j'ai mis mate na cherche do lo bana bango te nano yo nani ko anani nene ya bolo bana na yete mama ko bolo bana bango te era lo bana na yete mama parado lo bana na yete Karine besoin na rando. J'ai le banakate. Finalement, on a bien aimé combien Sarah.
Luna Kamari na au pire. Oya Kerat. Nga na vrai hein. Ti noko Patrick a osela nga ba live kuna. Osela ba live kuna. Luna tinela ngai ke simba mutuboyi. Simba mutuboyi. Na boyaki, na salaki boy. Pour que muto soko simbi Landry akoyate. Au fin de tout cas akoyate nesi Landry au fin il n'a pas défaut. Qu'est-ce que nga ngwana? Landry pas défaut au fin il ni. Tatoska ata Luna Isakio et yaki usaki ki camarade et simba ndenge olola la pongite solo makambo Enoch. Moi olola la pongite. Pour yaki bongo. Olola la pongite. Maman Enoch songa na zio Enoch jeja ye Angelique olola la pongite. Olote Luna e kuna noko lobinini jeje kuna na kosora na yete bona boy olola sa Luna te. Yo mo ipe Luna avec simba mutu boye rodate songi akayebi soko Luna eyebisa ye asima kaka Landry asima kaka Toska patani ngata ndeko na ete akokata aki ngagne na zabwe na sa vérité. Je comprends. Nesi Landry. Alors pour faire belanga nini. Tatoska ba c'est la que live mokili mobimba. Na ba ivoirien. Na ba camerounais. Ba c'est les live. A messana nango. Luna mea mina yo obozalaka na ye okabwana ni kabu isara le pese loko somo e okabena Luna Betty 12K. Premier tour, il répond 12K. Deuxième tour, il répond et première 11. Et 11, 12 ou 11 boye. Na kombo nani? Na kombo nani Sarah, to qui est vrai. Na kombo nani ya Karine. So pas pas yo peser te. Pa Karine na say live. Na kombo na yo, tema kombo na Sarah et pesaka te. Moi Karine sala ba vie beleza ya kiti. So na kombo ya Karine numéro 1 à YouTube na bino na confirmer ngo. Aleki bino tout na YouTube. Numéro 1 à bino à YouTube. Oyo sala la analyse ni preuve. Ni preuve. Eh bah ta matière. C'est qui? Christine. Ni preuve. On s'est dit 12K. Il a dit sur comment ya Karine et pas na yé et pas mukili mobimba et pesaka. Quand il besoin quitter, papa passe besoin quitter vanda wana. Quand il besoin quitter mboka bo vanda wana. Je n'ai pas eu de répondre à ma Karine. Je me dis limbisanga na koya na petit Karine ba fimbu. La bimina qui bon comme c'est le message mouteli comment les ont pesé au sentir en côté au sentir en côté comme moi mouto pas mbasa mouto mata ça va preuve ma longue zala ça va beti 12 000 na combo Karine na komo na ina do fina ta téléphone ka ko batana 10 000 ya ba na ko fina do partager ako batana 10 000 et dans ka 9 kiti et dans ka 8 kiti et ka boye kiti na be ka ko na 12 000 te nzambe na ka 15 000 mais la komo ça ezo kita ezo matate et la qui cité ça
te babengaki nga mboka na bandeli te toke na logique toke na logique toke na logique iye saratola alukaka na mama Congo abeka combien de cas asukona ba 3000 na ba 4000 na koma mama Congo tokei toke na sakabakute na binsa melanga kela koma tana 15 cas aleka nani aleka obi na ko vanda obi ekari na suki na ba 9 et ko ba 9 10 et ko ba 9 3 cas ba nini gabi mais pourquoi na elle fait sur la bouton na ndiko na bien eza kombo dans le monde entier balingaka bazela eloko nini ekokomi na karine ya mabe pour la baya koseka na bia te eza kombo saka azopeze te na bia te azopeze te te eza kombo ya Karine moto esalaki saka sala bakaboye de lakisi ko sans Karine saka kolia te olakisi omoni ere ofingi Karine obike na kolia mbongo lakisi esengo ke Karine moto alesaka yo na YouTube na pesa moto wana valeur pesa e valeur na fingi yo te nabeki na ofinga tuya sato labe na ofinga te mais fo bake noko ye na yaki na nzala noko nde mikolo aza boye na kima Kongo kuna mama la joie zela mama la joie pa lati Sara kwa kufa mama la joie talaka TikTok ya Sara bana tongo ti pourquoi yo Sara ko tia kaka makona répondre je sais que zelaka Sara tola na bisio Sara comme ka chini poto Sara encore via chini ya chaîne ati mon pépé ba tela mon pépé. Là, je m'en ventilateur, pardon. Maman, la joie, quand tu as Sarah, tu as zonga na Kinshasa. Pour l'émission Sarah via poto eza passe on mo loko kito bité na ko tamo na YouTube pour ana zoko mboka ko seka Sarah la legi le gars la GG Sarah la legi Voici bouluge Sarah biso vanda la poto toyebi passe ya poto toyebi passe ko ke musala j'ai ça la bonuma la ko ça bonuma yebi tous les katoka ya poto Sarah on a le gars ça va la joie nazo zelo la joie nazo zelo Sarah il faut tiens le coca na Congo na aéroport pas si mo sekate so Sarah Monica non kina kokufa YouTube ezoko itambongo tetikala sima ka Karine Mokonzi asepela ki yobi sojo sa ki live yana awasala na YouTube bota ba preuve na YouTube nda benga kingai botala do ha besoin ke bato e ba ko tala YouTube kuna mbongo ekota yesa baso na baninga yesa tout ko sola Monica via tala surtout France par juste à relire combien so ko tsakate to dans la logique par jour aux on combien au compte combien par jour au salaire raté c'est ça quand il comprend Karine dans les bâtiments bon comprendre Sarah à ça sert na biso to tika kufate va fouta ndako o atiki na Congo boko ba pas Sarah au sala maman ça a la raison alors fouta ndako ya Congo ya Gombe alors fouta ya Chine alors fouta hôtel bon comprendre moninga. Ça, je te donne des gens à comprendre, Sarah. Karine, il y a le bon répondre de Sarah, ça les sous-moi, lève à côté de bon, s'il te plaît. L'homme qui a répondre de Sarah. À ça, la charge est belée. Ndaku ya Congo, à Tika, à Fouta Kate. Ozu ya Chipa ta Vandi. Il faut Fouta. Aye sous ce nino yo. Aye sous ce nino yo. Nini, ben nini. Ah, sous na poto, hôtel. C'est normal. Compagnie dans la boutique quitter à te karaka ndambu donc un peu ça tu comprends bayate Karine abi jamais à connaître ça ne connaît moi si ya ça zo nyokoma ça zo nyokoma vous comprenez sur Sarah ça c'est normal on comprend le yo donc un peu ça là qui Sarah sur le côté ya obi stable donc le sous malé ça là côté ya stable obi kala da stabilité
la famille. Ça tout le monde qui monte à ma baie. Oui. Et il y a un bateau, Bassali, 13 ans. Bassali 10 ans. Maman, Bassali 15 ans en Belgique. La Kenya Portugal, à Azumi Kana Mikolo, 15 ans. Oui. 15 ans à Mukandate. 15 ans à Mukandate. So, ça va la Sengiyo. Ça la parole à Sengiyo. Il a Sengiyo Saratola. On a tenu une question. Et il n'a qu'à te kotoyo. Et il n'a qu'à te kotoyo. Muluba bozawa. Nani, ba page bozawa, ma yo bozawa. Pourquoi tu es dans la partie oyo? Bo kende ko la recherche, ba page tino basengi bino boye. Bo tanda ka mama Congo. Et la appelle ndako te ba chani. Te fa tsana sima. Tsana sima. Ya ndako moi c'est des batchaka Bachaka. Akutaka kimari. Ya zo ba appartement, bachaka. Bachaka appartement. So appartement ba appartement ni yo kuta TV ya pela ka moto to koteni. Tcha o côté TV pela moto pas ça live kuna mingi. Ah ok, c'est bon. Na ebite era bo ça des fois beaucoup luka ndako ni boko tcha. Pona oyebi do boko tchate. Na ebi era bo ndako no tcha. Ba page bo sala boye. Bata YouTube ozoli nganda ka mama Congo. Ozoli nganda ku ya chez les voisins. Chez les voisins. Chez les voisins il va tchaite. Ya ça chez les voisins. Chez les voisins ba tchani. Te yeba tchaye bracelet. Te baba mandako. Ozoli nganda mama Congo. Oteli nganda ku dano yo ya lani ya Raisa. Oteli nganda ku ya era bolu ka social nebo cha sobo cha kwa miri sobo cha pe TV pe la moto sobo cha appartement pa sukola na ebite bolu ka banda bo cha era na ebite bo cha te bo cha nganda ku ya Karine bo cha nganda ku ya nani itubia na wazawa ya kala ya chez les voisins so chez les voisins na ebite ba cha o wapi pa mi ko mi na kiti ka bo sa porte na ebite chez les voisins du kelo sobo cha wapi un mètre ouais. N'ébite chez vous, bakotia wapi, basi bako sekate, bakotia oh, bon faut tuna bato so nebe bako tuna mama s'il te plaît tozo wapi, tozo oh ya oh fungula ka rideau ya batu, tozo ya cuisine, to po mikolo na la kiti bo so chambre nikola mbetu mupanzi, mbetu mo be chambre za mupanzi na ebite kiti za ka divan boye, et kiti moko ya revendre la boye, ne wapi faut tuna ba page boyo kanga bien malo boyo kanga bien. Bon sur la banda ya moto moko botia tout est dans les leki quelqu'un nous a stable ten osali 8 ans na poto sa mukanda Sarah mukande za chance tena bato za sa mikanda na poto ba otonga ndako na Congo chere bazata na mukanda za nini. Et à ça, mon canada, c'est nini. Attends, c'est nini. Bah, nini. Attends, bah, youtubers. Attends, bah, youtubers. Oh, bah, ya poto bandakala. Bah, tongani na Congo. Oh, bah, temzani na Congo. Oh, bah, ça, bikanda kala. Bah, ça, na nini. Bah, stable na nini. Eh, oh, bah, les cambofos, que le glonga qui montait à ma baie. Oh! Mais je veux parler ça. Oui. Bon, on sur la nani. Là, il y a bien un sur la nani. Là, on sur la choubidou yemoko.
Yo tato be nga siko yo na kataki live ba benga na numéro oyo. Alors bien opesa moi si na ye mukanda 10 ans. Te Shubidou tato benga nga. Alors opesa moi si na ye mukanda 10 ans. Karine Tolongie. Alors opesa moi tato benga nga siko. To bete la Shubidou maboko. Ah ben on va prendre bien en 2007. Toi la 16 non? Ah ben on va prendre en 2027. On va prendre en 2027. Là tout sur l'année naïe. Merci. Merci papa Shubidou, merci vraiment. Yo t'as tout bien nga, tout sur l'année sikoyo. Merci beaucoup. Et ça y va bien en considération au sali au bengi noko. Noko bengi noko baleve sala manango mais obengi ne noko oyebisi nde noko quand on a stable te sarato la ya satoye ya sarato so tani langa na ba youtubers nyonso nanango aza stable kwa Karim o koti ata le o mise ba biki na kina banda ko bango moko misali ya ko mina mena ndako mutu misali ya ko vana ndako mutaza l'aise bunu mo bolo na se nino tout clair ke ba misali bi ona ke na ndako bango moko akomela mai na ndako ya nani akozwa puki na ndako ya nani na ndako na oza mwe kata na hotel ya nani eza ndako nani ndako Karim ndako Karim tout ba sérieux nesi lelo yo era papa va bon era na so ye pa na yo era o ya mela ndako nani na appartement te la zone ndako na yo o ya mela ndako nini era o ya mela ndako nini era na tuno keto o ya mela papa ya fa ndako nini donc ni Gabriel Makasi mino yo nani chez les voisins Karine Mokonzi wa Gaulois era de ba longo golo komi warion bon era ki Gaulois donc era nani sous sur la youtuber la papa mama Congo bon na zo ndako na bino okoya mene nje papa yefe wapi aye paza l'aise ba kotu babite ndako era yango oyo na ndako nini na vie te manike esika manike Jaël moko totanga mongo nanu te papa baza na ngunda bazuna so comme baba 5 ans to motanga manike to moko se préparer pa to tsape ndako na yo mura j'ai dit je peux que se préparer to tsape ndako no ba kamaji nanga no ba youtubers pas concurrence c'est combien ba chete nga so ba concurrence so comme kala 5 ans 4 6 ans de fois côté ba 8 ans pas côté na 8 ans nani Jaël show nani mura de la prince maniqué bino mi sato ko bika na 8 ans na ko sabilo concurrence to yokani Jaël soso na nango yoki la famille to seka mon 15 ans to vai na nganda boye et padano yo mazenzonga kota bakala vandaka mama to tonga la famille Jaël na no balo bala tina fifisiwa ngala vandika bola to da kisono so to samuke fifisiwa koti boye je la beta ka fifisiwa abeta ka fifisiwa ngabi Jaël tika muninga oh afinga ngana TV l'autre zo bunda boyena boye mura songi le kinga songi mugo do mura wana ndoko bakali akufa to ni tika makambo eza bien te mura te to finga na TV to bunda kaka awa lelo qui somo tika bi non je to ko simba fisi wa te jana na so aleki boaki e so aleki boaki qui somo ce qui ngaité ce qui j'ai là ni ba qualité j'ai le chaud et non c'est ma seigneur demande non si moi c'est demande non si moi là non si moi alors Patrick, il a une personne qui a bravo, t'es qui toi quoi. merci merci
Ote est vraiment kitoko. Na charge qui bakado mingi tena ngana tsela au moins quantité na peso quand même ça va. Ote kitoko le temps que pasteur na 10% na peso penda 10 sur 10. Merci aussi. 10 sur 10 tout en la vérité. Na ozoloba maman na tipinzi a otika la yemo en internet. A otika la yemo otendeni. Hein? A otika la yemo otendeni ndeko nanga. Ngai oyo. Bino batu bikisi. Bino bocho bikisi na liwa inokewa. Pour un zaki ngamo muna buda bituma to zaki na privé aolela noko simo ngana zanga moko noko simo ba shina ba telemi ngana ko sala ndenge nini ngabi mama ngapa na kana mo église nanga to bunda kana no ki boto na shwate Patrick mukola bana aka na WhatsApp ke ye mutabote no ki na komo kimi na komo pati na komo kimi na ngabi ye na mitso batazo wanga na kisa mo na ite ça va boter no ke solo moi na ya botama ina botama 3 kg 200. Yesulu. Oui, moi on a penza. Moi on a adasa comme moi qu'on nzima abengi adasa. Ayebisa adasa soko na meko po adasa ba solo na noki. Sara ye bakite. Tanga ye kuye ba abenga moi na mo aux États-Unis comme meko so sa moi na te. Moi no ko miko ko saka barando ko finga ngai ko finga karina so comprendre été. Non pati yango na lobby eloko nini oyo mama areta akoluka supa pas enoki nyonso sibo sala tissage alata string alata nyonso alata siko ngayo na zawa eloni na ozopana nga 80 na ngero na ngalia na tindela ina obokile mbasu patiko limbisanga azaka mbokile ote ya na obokile mbasu na opose nzani nga o anga mbasu zoke pena ki folele ko sekate o anga mbasu ke na nzilani pourquoi akokosa amatipa MK zokoso ngana Karine to benga ki pa kote la biso ya boy ya wazo baluka eloko nini o Karine vraiment ako benge noki ya kufingile izati noko si moko polisa ndenzela wana te amen atove o mami mama retanga na zaka to ezebele na ko polisa nzela tenga na ozongsa aluka peso osumbelanie la kaisende yo ana besoin na epo yo ana besoin na ete yo elo e mati singa ko nzela ama retanza mayele ba komi ko bimisela ngaba miniature ya kale ozala mayele mama rita wana biloko zala mayele ba komi ko bimisela ngaba miniature ya kale ko ba kubuye yo non ko biso atolata ntibal eleka te so to ndota bilo akalambe bate bilito soisa te biso eleka te biso so to batu na erreur to aka toujours to sala ka be to na biso so to za batu na vie to sala pe ka be erreur biso pe to bungela pe batu OK lelo pe to koma bien ki ba ko zongela pe biso donc ngana tushaka yo moko mutarando mwana ngana tusha ete dane ngakome na 4 ans Tamo tu décida que l'église mobile est bon de la moine. Non, si moi to kokili kambote. Le bongo. Mama arrêta que bébé a kosela nga makambo apesa nga 30 ona. Na nini ona. Na nini ona. Bébé a kosela nga makambo na pesa nga 80. Sambongo nzela fwende ndete pardon. Na po senzela ni. On donne à ce que ngana Karine. Karine vraiment so nga démarrer, on a besoin de yo. Yo lati batissage, o lati string, nyonso lati. Yo za moto pe batu se lo kwa to sito saleli yo. To yungoli yo ale to bwaki yo. Patrick lobe amateka na kombo na yo Pa mukuso so wa benga soki soki na kana yebite moi piki me 1m1. Amati kuna kombo na yo simo kombo na awe zaka bongo mutu na ngai va bana tambola kina bino na moni eloko zate yango na ye na ngota mama Rita mama ebina Patrick na ye na ngai ata tanzambi yoko ni kala live boy omona mutuka Karine bazana ba analyse en internet ezalaka te bango tout on m'appelle moko fwa ki live lelo na otanga kombonete me ya matchaki batu batanga kombona nga benga na otanga kombonete amatisi batu lelo na ba mama mo to tanga ba komba so ba mama to ni na ngwana bango tuka Karine ngabi nzambe mo so nganda za boye
Na ukaka sango na musika mais na comme mona vraiment bino analyse ça sur internet. Hein? Analyse na bino ka arrêta moi na Karine était. T'es les voisins. Olobi? T'es les voisins? Mais là il va se les voisins dans ton les autres. Ouais. Era pas mataki, era mati. Hein? Mukuso à 1m1. Hein? M kapa mati. Attends à comment Karine wa camarade na hier. Bino pina yo M ko vana na Italie. Hein? Na kangie na stade de France à Patrick. Tane ngazo tala ngazo kwa to pusa pepe na tala mutamula liboso na yi. Na lobino MK ngayo liboso na to sona kana tito yaka to bundati. Oyebi ke bakimi ba changer place. Ebisanga te po ani le to kutana kana lingana tinda ba voiture wane lukisanga yi. Na bo sanité. Hein? Alo yebisanga ya Simon. Oh, bon PZT, mon conseil l'équipe bino, mon général l'équipe bino. Mon général l'équipe le la vérité. Naza quinoa, naza mon amboka te naza quinoa, na ibe fort ya sali. La zambe Patrick, au monde la zamba wana, na kwa na biso na oso na Éthiopie. So qui na expliqué Karine le parent na biso be oyeba le parent na biso. Le parent na biso ba mongo le parent ebunga na teli boso za ba kimbangi c'est deuxième ya biso. Oso. Biso le pont biso bunga te ba tuba bunga kuna mikolo nyonso. Sibo okomona okontina kada TikTok. Soki batangi komba arrêté. O muswa mukuse na so 4 seko kongola mbongo. Patrick nabi a kongola mbongo totala. A kongola. O sa zui asla mbongo. Na mona mwana ngana miniature te. Soki na moni mwana ngana miniature apela ko tena miniature na ko pupola epe. Poso za mukolo mi pesa respect. Bwana baba na bino ba fazer. Tutu yokutu mutamukuso luka mwana mwaso luka mwana mwasi ozwate. Karine yo azanga le ba vérité Patrick. Karine azaki na ba ambition ya bota na poto. Bango sikoyo na o mususu wana muto amela mwaso amela ba pimba yo continuer na poto. Yepe. Ya mela pena soupe batine nga vidéo moko Karine azoba nae. Mani kemela ka pe soupe te. Ya repena ba tomate ona ba onyo yango ne muteko vimbisa yo. Ozabo boto mama nanga. Mabe o ba lo ba no nga na mona nga ngote ngona ya kona bité nami kimela bien avant. Nami kimela bien avant parce que bino tuka kombo na ye. Po beta baka kombo na ye tala mama na kipinzi. Mama na kipinzi. Na ngena lo bila makamba Rachel. So na lo bila tiza kipona yo. Mama ibongo lo ba ite po ni Karine kanga ko ba singate. O moni ko bano bange na kikamara dango. Dikamba Rachel bimi. Rachel zaki Maria azo betara ba magoda déjà libanda. Hein? Siko yo tant ozo la biso ngo sala analyse. Il fallait ça l'analyse oza sans esprit. O ba benga ba sans esprit oza na bilo ba leader te. Boza ba leader te leader na bilo azo monana. Oui. Bo enregistrer po etira ba miniature. Pona yepe na mobimba na endambu te na kena ba bagage na bosa na ke lokote. Soki na tiaki chaussette bo zwango bo memela ngana zeloko na ngana kei nanga po bo yebi ngana zaki pe kote abeta za église naza église ne vous trompez pas alo ba vérité arrêtez za mwana nga mutabota ndeko nanga Karine Mokonzi mwana général Mokonzi koza mwana soda misu makasi ba papa ya bilo ba bunda na Congo ba papa ya bilo ba bunda na Congo tata Karine abundeli Congo ti boni ko un peu de respect. Patrick na kitina ngai o na bimisika ngwana mama na tipinzi koyate. Wa vraiment ndanga mabete muko sangela bono ko ekiso. Muko sangela solo. Saratola olebobe. Olebobe solo. Olebobe. Karine Mokonzi ale bot. Ouais olebobe. O te fera buke mais o fala fanga. Ouais muko sangela. Teza bone kawe Enoch. Teza bone kawe Enoch. Enoch akumko vivre na ba flair. Akola nanga pa bakali bakela éviter na lwata ma descend na ngana tsama mai nanga. Akola nanga kuna ba otuna Enoch. Tu parles français, tu parles français. Moi les parler les français. Moi les parler les français. Na ye disu noko Karine Mokonzi ale bobo bonde ninyo. Mokonzi ale tibino
fait quand on a sonné. Allez, bon. On a bango vraiment un bandaka. Ah, merci. Bota. Yo ngana fuwa lève na yebisa batuke diplôme mboka. Oya bandaka mobuta bana oboyango. Diplôme bandaka mobuta tira ko nzibango te. Mwana ke na classe na fait de année boye na de kula fufu. Ba panda mbisi papa professeur azu a tiré deuxième. Moto atanga. O Karina atanga te to tanga te bemba diplôme. Bembe vraiment un diplôme. Et bemba diplôme. Noko pa bakati prière. Et bemba diplôme bandaka. Noko ba nyonso batanga pe bana ba bureau. So tango wana TikTok seke classe kenda perte. Bolo ba nako Simon atanga komona ngati yo pe tika komba Karine ngapa na tika yo. Bino bo jembe la muninga ngana jembe lote depuis na banda ko jembe la elo na beta kata bakati. Ah na komo kote na reta wa tala bakande les hommes. Ah oui depuis na ko arrêta ça star. Depuis na banda rando na sara na beta bakate ya na soara na 800 900 700 somo vous avez le start. Mwana mokonzi aleki mwana mokonzi aleka bango mais basala atanda nazongisa no live alelo nga na moni bamatiseli nga mk amake nga respect nga mpe funa zongisela bino mwana mokonzi aleki bino Karine mokonzi mama na yo vraiment aza vrai mama bamama ebele kutu baboma baseke